Mesdames, messieurs, fidèles de l'émission Bonzambe P. Misala, frère le Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre émission. Je reçois pour vous un artiste musicien de la diaspora. Il est venu précisément de la France, il chante bien. Pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, je reçois Papa Tizo. Bonjour Papa Tizo. Bonjour frère Abi. Bonne santé. C'est un musicien chrétien, il est donc le responsable du groupe Kunga Miankitwadi de Paris, c'est ça? Affirmative. Kunga Miankitwadi, il faut dire kala. Kilelo, vous êtes de Kilelo, papa. Kilelo, le bip est bien ça m'a bêté, mais qui calapé ça m'a ramené. Parce que tokoki kotonga kilelo te soki kikala ezalaki te donc kikala esali ke kilelo ezala donc kunga miankitwadi c'est-à-dire boyembaka banzembo oyo ya kala bakantique. Voilà, c'est ça. oyo biso tozalaka banzembo ya misioni bete biso na liso likanisi yango utaki wapi? non likanisi toloba liboso eza banzembo tokoli nango uta tozwa engagement mosalela nzambe na nzela bamisioni. Après, tant que tu es à Paris, à l'époque, il y a Covid-19 et le confinement, tout le monde qui kolobela souka ya mukili ba image ezali kotambola mingi bazaki na désespoir ke ba remona bala na bango te pe ba kutamaki côté mususu ba remona ba bango te ba to bazali pe ko febele ko banga vraiment ezali kati na bato mais nga bato mingi balai ko benga ngai nazali kotalisa bango te nga nazo sentir te eza signe ya fin eza kaka maladie moko epe koleka un jour mokili kozonga normal mais mingi bazali kokroire te mais lokola na période yango ebele ya bato bazalaki koteya kosala baprière en ligne nga namonaki boye bamatei nde ezalaki suffisant parce que ezalaki ebele en direct tout ça et puis baintercession ezalaki mpe ebele nabi boyoki nga namoni ngai na koyemba mpe mosusu mpa koyi kozala kaka na nzela loyembo aza touché to padui makasi koleka peut-être koyoka liloba to mpe intercession donc yango na utilisaki banzembo ya mikonga mais ntango nabandaki en vrai nabandaki na banzembo ya mikonga te nabandaki na banzembo ya kimbangiste et après tozalaki na frère moko tozalaki ne mpe na groupe kuna na Paris yabetaka mbunda nde ye moto aproposaki ngai nayemba nzembo oyo ya ngina yekisi mutima mewa tokointerpreta ngo soki nzambe asali biso grâce nde na nzela ya nzembo oyo ye kuta asengi ngai nayemba ngo na lingala à l'époque yesu aye kopesa biso bomoi et lokola bacouple ya lingala elai komonana te nabi nayemba nzembo yango kala me nazomona so bacouple nango te et c'est de là ke naya koloba me nzembo ngo na kikongo ezalaka et na interprété qu'on a Congo, qu'on a cantique et de là que c'est parti. Papa Tizo, il conseille de manger Kimbangiste. Déjà Kimbangiste c'était aux Naza Kimbangiste mais nazali ko na sepela mingi na lolenge na bango ko yemba. Ah d'accord. Yango sali ke na yebi banzembo mwa mingi ya Kimbangiste. Parmi bayango peut on a bande ko to yemba na bango to interpréter quelques cantiques na bango. Et bon, c'est comme ça kaka et ya ki pezo misibiso na banzembo on a mekinto. Les hommes moko tant on a préparé une mission, c'est comme si avant qu'il y ait poto zaka na église ya on les a Kimbanse le Tonzili. Ils ont la Kimbanse qui pas pasteur Mayumon à l'époque Kimbanse qui un KDC et Kimbanse qui 1. Voilà. Choriste to nazalaki choriste na groupe La Voix de Pentecôte homme. Ezati lelo groupe eza koexiste ezala créé en 1960 namonanaki déjà tokutanaki na bango toyembaki mpe kutu déjà ensemble toyekolaki na bango mpenza apesi bandeko kuna mbodibazosepela bamoni yao lisusu omoni église ndenge nini ndenge otikaka wana lelo vraiment bon c'est vrai bajeune baye mpe ebele bandeko mpe ya sika mwa mingi mais oyo ya kala mpe misusu mpe mibembo misusu mpe nzambe abenga bango. Donc, bon, ils ont un mélange. Il s'appelle Papa Tizo, c'est lui notre invité d'aujourd'hui, Bonzambe Penisala. Papa Tizo, mais nous sommes vraiment parcours. Nous avons dit, ah, c'est une chorale, ok, Mikili à photo.
kuna pe musique yango banja on atteint la Covid. Non, c'est-à-dire interpréter banzemo kongame kintu dinde to bandaki on attend la Covid. Mais koyemba dès que nazalaki na poto na continuer na ngaka koyemba kolakisa pe ba chorale banzembo homme comme femme ozo former pe nazo continuer ko former bande ko ndenge zalaki na nka awa tozali ko sala musala ngo banda awa ko encadrer ba chorale de partout et kuna pe na continuer na ngaka bongo bato mingi banda ba chorale après nazo na papa de ningo ndi awa ndenge fandi banda pe na chorale après à côté ba choriste bele ba koma lelo sa ba libre ba koma na ba orchestre yo nazo fanda ndenge na chorale pour aminyo te na chorale pe na zana ngai mais instrumental pe na kokina nga pe koyemba na interpréter un peu moi quelques bas cantiques na regretter moi guitare et écouter en fait mais sinon na me karafe ko gratter mon guitare bon instrument pe na me karanga moké OK mais nguna nga plus ça na musique voilà c'est ça voilà nengi bande wazela ndalso muteme zo beta bazo na bayo kata minkunga boli mzana bingo ngibongo minkunga ça moi bien musique au batebele ba négliger yango tokosola makambo awa nzoka nde musique esimbaka église ezaki kiso yoki ambino wana église bato ya nzambe baza wana nde yango mukunga meme ya kitwadi oyo papa tizo akoyembela biso lelo non c'est pas toka nzembo moko mpo tokenda malamu ekosala kitoko makasi je ne sais pas quelle chanson vous allez me proposer kungalili bapetelo kungalili bapetelo nalinga elobini alors bayeko le temps bazali kotambola na nzela ya Galilée voilà c'est ça OK voilà on va suivre cette chanson eza parmi ba cantique banzembo ya kala toza bengo banzembo ya mission ba cantique nikolo na moni eye lisusu elamuki makasi kungalili bapetelo avec papa Tizo.
je ne manquerai de rien. Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. C'est formidable. Non, je vous dis, aïe. Mais non, c'est bien. Dans la vie de l'homme, on a 26 de programme. Et vous avez calmement. Et nous faisons pour ça c'est ça chanter ou bien c'est quoi ça? Bon, déjà, le bac à chanter, ne pas crier. Ok. Donc, vous avez vu qu'il y a un milieu de déjà tant donc une expérience et on peut-être profiter dans la soirée à l'élo. Ok. Ah, très belle chanson, vous avez très bien chanté. Voilà. Ah, Kintoed signifie quoi? Kintoed de les sanga. D'être assemblée. Voilà, c'est ça. Ah, très bien. Tout le monde musique en cantique. La cantique, tant que ça, je pense que nous sommes au botamalité. Mais du moins, si vous avez senti chair des poules, vous avez senti que le yembo amour. Ils ont dit à quoi? L'inspiration, la mélodie ou bien la façon de chanter? Bon, Batubas, Joaquin Molo Rosala Banzembo, Mingi Bazaki vraiment inspiré. Ils avaient le la chanson, Nazala directeur techniquement en Angola, il y a une chanson mécanique. Au Vandika, il y a reçu papier sur le bado, ré, mi, aux autres fabriqués Nzembo. Mais ça, Banzembo, monsieur Yaka Moutala, Lipongi, azomona lokola bato bazoyemba liboso na ye pe ya lamuki ya komikaka eza na bato mosusu avandi azoyoka lokola son ezobima quelque part pe azonote banote ya mélodie wana peut-être akoki kotia maloba après et lokola ndakisa ya nzembo oyo esali malamu mutuna oyo nzembo oyo compositeur nango ezali papa Ntimba pe ya soname utaka mokolo moko na Congo azokende mission de service na Suède. Alors ils ont témoignage à Koko na ye donc te kolonaye mutu a benga pa ibsegingai. Alors a utaki awa na Congo azokende na Suède. Nde crash ya avion salamaki. Crash ya na avion pe ya kufa. Yende compositeur ya Nzembo oyo papa Ntimba. Ba ne Koko na ye bazana bomo donc moko a benga na Suède. Yemtara kontanga histoire oyo. Donc ils ont quitté mon moko tout chaque bateau bateau mingi nzela nango et même raption na losambo mais tala lo lenge compositeur nango atike kibiso vraiment donc ils ont vraiment histoire on a profité qui corrélaté te mingi bayeba papa Ntimba comment Nzembo Nzembo za na cantique populaire mais ba cantique on peut belé ba compositeur na ba yebana te na ba cantique nyonso otala na se
bakomaka toujours na compositeur na opesa mindele basali eza pe na cantique na oyo pe bandeko na biso na Congo to na Angola basalaki eza pe na cantique bakomaka toujours kombo moto asali nzembo neti oyebi quand même compositeur nango tuna oyo bakoko na ete soki bazwa badroit d'auteur bon na oyo nga nayebi na musique gospel nzembo nyonso esalami oyo esi eleki 50 ans ezalaka so na likambo ya droit d'auteur te donc moto nyonso akoki koyemba mpe kointerpréter na ye na lolenge ya lingi mais na se ya 50 ans nde peut-être libota na ye to ye mwonso aza na bomoi akoki kozwa badroit ya auteur bon na bamboka na biso awa toyebi te natola mama lombo oyo babengaki ezwa $200 ake kozwa bia nakezwa po eza ya ngambe nalola bim nalola solo eza sabi ata yo moko mais kuna barevenir baartiste ezalaka vraiment très bien kuna barevenir eza très bien parce que lokola biloko olobi ya badroit d'auteur kuna moto akipaka yango na France ezali SACEM comprendre eza na bandeko mingi mpe bayembaka awa na Congo donc badéclare banzembo na bango na SACEM bayebi kuna quand même ndenge nini base retrouvaka voilà mais awa na biso rien à voir décalage eza moins mingi question normalement okendaki mikili poto banini ngai naza na mikili poto mpona kovanda en tout cas c'est depuis 2006 nazala déjà na kuna mais avant wana nalaki kozwa mpe grâce ya kokende mpe kozonga voilà ntango okie okuti musique gospel oyo ya biso ya Congo oyo wapi ezali na succès kuna bon na musique na biso toyebi kaka bamusike na biso ya balouange baadoration en tout cas eza na mona part kuna mais na communauté na biso plus voilà mais après bakomosusueza mingi te c'est vrai ezali bapapa barino mvumbi oui bapapa rino mvumbi bazali na Suisse salutation voilà ndeko mpe kuna na Suisse ntango okomi omoniki minkunga eza makasi te kuna bon déjà kuta eza po te minkunga eza makasi de nature naza mwana missioni voilà donc missioni nyonso façon ya kodéfendre minkunga non c'est-à-dire missioni eza longo eloko elingi neti na makila eza kutu mpona kodéfendre kaka missioni so nayebi nazonga na baorigine nga nalaka liboso salutiste comprendre kouta omoni ya l'époque ti lelo nayebi ke eza bongo awa soki makambo echange te tozalaka na bécole conventionnée donc bécole ezalaki lié na église comprendre alors mbala mingi baéglise ezalaki mpe occasion mpona bango koévangéliser bana alors na époque wana lokona naye kotanga na lekisa baklasse nanga mingi na l'armée de salut eyaki so boza na badécret terminal bazali koexige bino bokende église et puis bazopointe na nini soki oye te kozala puni et c'est comme ça nakomaka na mosalutiste et après plus tard nayebi kokoma et protestant na KDC oyo ya Kimbanzeke 1 voilà donc sonina sala moi tonya ko analyser moke musique oyo ba cantique na oyo tozobenga louange to adoration oyo tobetaka na oyo abiso tobetaka quotidiennement et analyse ni yo sala c'est comme si musique oyo ba cantique erumelaka et puis nde na ba ozoyemba ngo sentir oyo mwa nzembo ya Nzambe par contre banzembo mosusu esala ekosala 6 mois mpe ebungi nango et puis mosusu mpe omoni juste tobini na biso tokomisika nkolo toleki non mais c'est vrai nayebi ke na bamusike yango ndenge kaka tolobi tout à l'heure bato bazali kosala banzembo bazali kosala yango na motema mobimba je ne sais pas soki nabenga mpe peut-être na humilité ntango bazosala banini na bango mingi mpe basalaki yango bayaki na mposa bayebana te ngai nayebi nakutana na moko bacompositeur ya mikunga mikili to adi envie topesa na mbote boye azalaki mpe ndoyi na ngai donc papa Tsumbu Robert voilà ye asalaki nzembo kinalomba vwa kwanza ko kana olonkutu pe kamtilo bantima mbote sewabi zawaludimpe timambo teusundidi mubyabyo
tulinda voix Timabo Teka kulenda Vuvama Muntangu Zazo. Donc il y a envie azali revoir na njiri quartier 5 mkomo na moni papa moko na KDC ya Kimbanseke azali pe yema na la fois de Pentecôte on ne pas yema pe na yekole ki musique kwa moni papa moko azoteka ba livre na ye grand frère moko to yema na kola bibi papa o na bina yebiete c'était vers les années 92 ngabina yebiete abi kasi kinalomba voix ko papa mutasalango pe azali pe écrivain azali pe pasteur. OK bon là na yebité azana bomo ito azana bomo ite en tout cas na mona envie pe na pesa kimbo tena loboko ils sont sur la vraie grâce tena mona bango voilà ma casse le bon attaque foot azanze mopa c'est la mini ndila nzambi yena n'était ce titre na ya mona tonga na bino ezala rakonza ya bwana et après ouais na zana moi idée moké sur yango mais bon pas si miandala Timbeno, voilà. Il y a un compositeur. Ah non, auteur n'a pas évité en tout cas, compositeur n'a pas évité. Na kokiko. Na tout cas, il y a moins mingi. Vous avez répondre par rapport aux autres analyses, aux autres compositeurs banzembo ya cantique wana na banzembo lelo. Ya mona lobi le lenge ya kosala banzembo ezalaki na batumo peut-être humble, peut-être alingaki penza sala ngo po ya yebana te po azona ngo peut-être succès te célébrité voilà et ye nango ya momoko pe eseleke banzembo ngo etikala mais ya lelo tam susu ningi to lobe mo ine e kotina makamba ba droit d'auteur ba nini donc ils ont pas problème ya source inspiration te ya ngo to lobi source inspiration ba to ngo pe bazalaki mala mususu ba to mabondeli pour le kwato to vivaki na bango te lolinga na bango robanga nzambe ezali na prière makasi voilà ya ngota mususu mona lelo et tikali toujours na succès nango pe succès zokoba sans arrêt par contre misusu s'il faut comparer le mo lo bagi tout à l'heure tellement et ça la mimba mbango to na lo bagi d'une façon mécanique et que ça la succès d'une façon mécanique on a zo comprendre na malamu d'une façon mécanique on a pris exemple tout à l'heure ko lo baki mutu muso ko vanda na pris exemple frère Rabio Salinzembo frère Bercia Salinzembo Serge Josa Salinzembo ngana zo mono ndire ngana o salate frère baninga ba obimisa yo zo de succès de voilà donc na pefo na lukaka na sala po baye banga pe na sala sur le marché voilà donc na ko za comme ko forcer ko sala nenzemo mais na la kite na lota mindoto to na la kite na yo kata somo ko boye comprendre ngai moka na zwibik na bandi Yesu akenda ya mwana banzemo ko peta mtuze rumela penza voilà ngasko directeur technique nepso na Angola papa Sagemar ndi na pesi mbote Sano Jean Marie azali ki na Angola isusu mais nazalaki pe moyembe na Angola nazalaki na Congo na kendeki na Angola pe na kendeki na Paris mais partout na le kaka na tambola toujours na loyembo il directeur technique de ça qui wana mécanique voilà il y a des acteurs mais mingi za banzemo mingi mécanique mais c'est un grand compositeur dont je salue en passant il y a composé électrique ou mécanique ah bah en tout cas il y a pesa en tout cas inspiré si banzemo na ils fait belé et yemba mape moi et belé zali hein donc azal banzemo belé yemba. Et qu'est-ce que vous pouvez demander aux musiciens, surtout aux jeunes musiciens, par rapport côté composition? Pour avant Senga, tous les développeurs dans les communes, sur une la gospel, musique chrétienne, ou une musique à divertissement, musique profane, ou tu as des clips na télé, ou dans les sons, au moins c'est là au moko. Même dans ces obinama, même dans ces à côté, et puis ceux qui sont au risque, même son, bah changer la parole. Sinon, musique en soi, les agas, on a tangi musique na classe T, voilà, mais nazo répondre na ndenge ngara comprendre makam. Musique, zaka ka ndenge moko po ba corps et to ça il a yango moko, ben instrument to ça il a ka yango moko.
et mbala musuku te ba musicien ba beta na tamso ba uteka na ngambo ba changer ka ngambo et après ezoko toujours tala ce fond aux na kati ya nzembo ya on de ça la différence ya musique to benga ka profane to musique ya nzambe. Et lorsqu'on ne sent pas cette différence-là, ça nous amène où comme ça? Quelle différence dont je parle? Dernière réponse, non, le but font toujours différencier. Font que ces alliés, ma parole, ou comment peut-être à to lobby, y soyez kobi qui s'abisso. Kuna ba lobby, banga mobile na yo, tango mosusu, ba lobby les gars malobata musite le plus mokili. Voilà. Ok. Donc, non, le conseil est différent quoi. C'est exemple à terre kala. Oui. Et au revoir, papa Tizo, aux maçons il y a l'ouambo, il y a musique à kala, au tienne maloba il y a nzambe, ça ne dérange pas. Koloba que ça ne dérange pas, posant l'ombre qui a dit va marquer l'histoire de la musique. Donc dans mon abonnement batubaye bien au mingi. Pardon, excusez. Ko sala eloko wana ekoyebana parce que bato baoyeba pena ke musique ezobeta to mona mpe na bato mosusu basala ba musique ya reggae omona azoyemba maloba nzambe mais tozoyeba ke oyo eza vraiment pareil ndeti kaka ya Lucky Dube Luke Dube zaka lokola ya Bob Marley d'instrument penzo ezobeta ndenge moko kaka meya che kaka maloba ya nzambe comprendre. C'est ça que je me demande là, ce n'est pas normal. Il faut que nous appelions un instrument et zapper instrument. C'est pour ça que peut-être kotika na makamoto lobaki liboso ya ba droit d'auteur comprendre. Et pour que ko kangisaka yo mo muto sali parce que muto lombo pe na bomo ito bana ne na bomo yi bako yopo ya non maloba na yo yimbi to na problème té mais mélodie ba instrument yo beti ça ko na biso betaki comprendre donc ko samba donc ça biloko c'est-à-dire musique est tellement vaste au qu'on peut créer une piste belé pour accompagner nzembo na yo ngomoni to na ba millions de nzembo na mokili c'est pas milliards mais au moins ba rythme ça peut belé mais il faut que ça soit inspiré surtout ça zongi na mikonga mikitwati mikonga myakitwati dis-nous ce que tu vas siko parti alors ce que tu veux que ngina yekiese mtima mewa titre ya so mungu na lo titre te bo comprendre ngina ekiese na suki wana ya mwana o to yemba na lingala Yesu aye kopesa biso bomoye et bien nkunga zaka ba cantique eza interprété dans la langue ebele wala zana ba langue ebele na chilu bezali na swahili ezali na kikongo ezali na lingala pezali ba facilité ko voilà biso pesa na ba français ezali voilà Yesu aye kopesa bomoye ngena ekiese muntima mewa va santé bandouas monsieur Rumba je vais te montrer micro moi je pense pour que c'est bon comme ça allons-y Yesu aye kopesa bomoye.
Merci beaucoup, ça mérite des acclamations. Merci, je pense que cette chanson a fait plaisir à Papa Tino Barroza, à son fils Lucas le beau gosse, ainsi qu'à Believe, une très belle chanson. Merci. Ah oui, Azali. Mais là, je n'ai pas le nom. Même le quoi puis c'est mon droit de terre au pays c'est moi tout petit comme droit de terre ça dit moi nzam mais c'est pas Patrice Musoko alobaki il concert live ba futi droit d'entrée à Bitarate ti le pas au contenu bongo nzamba zana et papa Patrice Musoko ya quand neti mo ba droit de terre mais ça abso évangélisation gratuit l'évangélisation ils ont coûté. Effectivement, d'un corps lobby, déjà pourquoi bande koto utakuna toya boye. Tu disais que le transport en commun ou les bisoté. C'est là qu'on fout. Voilà donc là, ça demande instrument et télémiwana électricité faut qu'on fout. Donc les ana makamusu c'est 5 mois participation et ça la mois soutien et ça. Moi soutien. Les années sur lundi droit ni tu as non pas nzambe ya ko fele moyen au taxi c'est ça. Mais ça dérange pas sur mais si un petit concert à $100 il y a ça 50 ou à $200. Les ans batumusu peut-être réaligner assez ngambongo peut-être plus ezalipe mais même to lobi ngana yebi ke bible ke lobi zoki na pamba okopesa pe na pamba mais ndingi katolobi et makambo ezara accompagner na mbongo ndenge katolobi place otozali po tozala po eza na bato moko bafuta rango si alors peu futama mbongo etombe du ciel te donc musala nzambe ke ndaka nzela mo na mbongo pona zalaka bref pona ke mingi ko déranger bayikete. Il s'appelle Papa Tizo, le responsable du groupe Nkunga Miakinto de Paris. Voilà, de Paris, là, ici, il y a Kinshasa Zali, Nangolais Zali. Alors, très bonne question. Non. Zaka Poto Zalarana Paris, Toyembe la Rakuna, il y a encore Toché de Paris. Ah, d'accord. Voilà. Mais les oiseaux accompagnés, ils ont. Bandeko, nous sommes accompagnés Bisso, Bazalara Awa, les Zaka Bandeko, Toyeba Ina Bango, dans la plupart. Tozala na bango tosala ngoma mbako yemba. OK. La co-présenter bango quand même. Allez-y. Ah tozala ndeko de Kondi. To bayina yema mbako yemba kala. Il y a Evraka na CSC. C'est ça? Oui. Et à quartier 5 Njili MMA communément to benga yango. Donc on a biso awa la joie moyete. Yepe ndenge moko a Evraka kuna dont na ba groupe peu belé indépendant. Et tozape na Franklin qui a ça là il y a parmi les élèves donc pe collègue dans il y a classe mais en même temps pe comme pe élève pe nazaki parmi na ba courant ko formé et il y a ça na CBFC il y a Kumbi on est fils aîné na ngai Bercy Nkailu yé a Evraka na CSC ya Ntsanga na Kimbanseke na Babala Mbanantsundi. Mais il y a un droit de terre italien. Il y a un droit de terre. On est qu'il est l'autre. Bon modèle. C'est comme musique chrétienne. Il faut soigner la bamo. Voilà. Et puis, moi, on a Balé, exaucé Ntsumbu. Ok.
yepe ayembaka donc il y a ça l'église il y a réveil tout à l'heure quartier 13 ah d'accord non de clavériste il y a pas un CBFC Yakumbi je pense voilà c'est ça et le monde a bandé Franklin. C'est très bien. Comment vous trouvez l'avenir de la musique chrétienne en général et musique bacantique en particulier? Ah, bacantique en particulier. Bon, musique chrétienne, déjà c'est le message. Aux alakakati nango. Différence quand nous t'avons écouté qu'on l'a fait tout à l'heure. Au lieu de la bacantique na adoration avenir nango mais avenir nango musique ezokende soki toko sala makasi te na voix moko pe ya disparition comprendre surtout musique vocale oto yembaka na ba chorale lelo ezali étouffé plus na musique instrumentale. Alors la musique va mater sa mère voilà donc groupe d'adoration c'est tout musique il y a la chorale peine musique le quoi ba kunga miekintwa dio autolobi et comment est moi ko bon abanzembo ba mikolo comprendre a kikongo surtout comprendre des andeti oh ça ba héritage ba ils avaient banzembo mikolo baza beta okala ba koko biso to botanam te kazozalaka bebeti lelo okompe mukolo frère voilà donc après 10 ans to kutele na bino okuto basuki pembe koto si te biso magala mukolo donc on a beaucoup de problèmes ezate to kuyina biso pe kotika oyembi na ba adoration le temps okoma mukolo oya rejoindre biso ce qu'on a konga mekintwaji pour qu'il disparaître, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il y a moins de monisiko il faut koyemba kango kozongi samona mais ça n'a plus de la place dans des églises, surtout dans les églises où surtout sur le côté de l'église de réveil, tout le monde là où la communauté va KDC, une église de réveil, ça sonne ici côté. Attends l'église super la communauté va assemblée de Dieu au monde et maman n'a pas si. Il y a on a le bi ezana mona esika batunde to sala ndeti to bosa na mukie ezana mona esika pe na même na église en to bengi ya réveil basalela ngo kaka tamsu na balanga mususu comprendre to ko par exemple kwanza bifinama so que na réveil ka bazo mango plus près de toi Seigneur babongo lika ande langue mais sinon banzembo ngo yango kaka pe ezana ngo ata to na to esquiver mukie mais bazaka rawana ezaka ka base et pas une sto utaki donc baza pe na du mal ya ko ikima ngo mais aux démarches moto ça même avec les responsables de l'église tous les pasteurs par rapport à pour que disparaître et garder la même originalité voilà mais démarche to yango effectivement tozo sala tozo lobela na ba média lokola boye tozongili ko yembango tozo enregistrer ngo tozape déjà na album tozo sala na kuna na Paris tozo na single tozo sala donc programmation c'est salamaki ceux qui allaient voyage ont été peut-être tonga tozala déjà na moment ko silisango mais tant on raison à Paris na ebike toko sala ngo donc tozo sala ngo ko sala ke banzembo ngo et revivre les sous comprendre ezonga na terrain to yembango to le but que toi abandonner ba adoration actuelle non na yango na wana pe ezali nyonso to faire partie ya culture na biso comprendre et que to yembango tant to kendara to yembaka pe banzembo mindele pona ninte lelo pe to kena Paris pe to écoute église to na mindele mais bazo yemba tinwezu na cantique na to pe na Kikongo biso pe to yemba ba cantique ba recueil ya français bon on peut pas comme ba recueil na biso na Kikongo mais pe comme la bango bongo pas si pe comme la bango bongo des gens pas cité dangue bazo yemba pe na cantique ya Kikongo na Kikongo mama ndanga na mindele bon biso to ya pena ndanga ba na mo na lingala bu nombo ça ya on a le but ndingi buka biso ndenge nazomonela na ndenge mabeti nazomona si ndenge moko kaka biso omoni langue azoseka nga nazobata azoseka non eza ya solo biso totambolaka na Paris omona ozolingo na okota na magazo sombeloko moto atali yo kaka omona lobi na yo yaka ozoluka nini otala oyo akoloba lingala mpona kolakisa ke même langue na biso bato bakoma koyekola
Ce qui peut te lier, c'est que tu peux voir Kolango. Bon, on a pas vidéo et tambour, mon délai sur le baki, tando à l'égout, tu biso batu bakolomboka. Comprendre? Et ça n'est pas possible. Et ça n'a pas été colonisé bateau, mais tout ça n'a pas d'échange avec la culture. Comprendre? Biso n'est pas toujours la français, mais pas beaucoup la Kikongo. Nga comme ça na Paris, na côté na maman moko mundele. Toujours sur là. Nous sommes maman na 20 ans na Congo, ça la enseignant. OK. Et puis je bal Kikongo le tonga kutu na maîtrise à rater. Avant la matadi à l'époque, tant on a autant ça na matadi, surtout les canons mobile na ba mindele ba zaki be to mona ba obe la nga mundele so nga bimiso le bon mobile na nga ah tu te prends et le roi la reine d'Angleterre. Tu comprends? Voilà. Mais maman na le baraki Congo vraiment très bien. Tilelo. To yeba ina la kanani. Comprends? Ce qui te lingi là ne se peut mindele ba koye quoi. To comment on ka na ba livre to le la Congo. Ba mo pe ba ko na posa ke lango. Ba lango na posa ki to quoi. Ce que ba ah ki manyanga za la kabia surtout le ba mélange en moi français. Hein? Kintan bezala très bien. Voilà. Biso mon photo la fier na balangue na biso. Pe ba to ba ko linga pe ba avancer vers koyo ko la pe balangue na biso. Vous voyez que vous avez un nzembo kimbangiste. Oui. Vous avez pour nato nyonso. Bon on allait ko yemba ba on a yebi hein. Voilà. Hein. Donc il mo pomela nga frère abi. Imbo atana kapela bane unazo pa kintu alibayo kaisa bien nze muba to imba ina president Junior Mobei minyololo na yo kama na ite seza kimbangiste to eza wapi njeza kama mikunga na kintu adikaka si ezali eza nzembo ya kimbangiste lo biko nanga inyonso ejali paina kolonanga alimbi singai masumu banda bonkoko Adamu na Eva boloko nanga demosili minyololo nangai pe mifungwani tikana kumi sanzambe ya mawa azongi singai susu omotema mwaye esika na uta azongi singai susu omotema mwaye esika na uta. Très belle chanson, c'est pour la nzembo kitoko, message na clair, très bien. Et tu crois que nzembo boya pas que ça va live. Vous pensez akamambo mpolina le basuste. Vous pensez que na le baga commercialisé et puis la production concert ba yeba bino. Tout le bal bango karate peut-être changeons ka le lenga retourner là pour ata to côté studio to futa mbongo ata to poto multiplier ba CD to futa mbongo peut-être poto que nous zwango pa ba osaila ngo to futa ba transport pour ba concert banda ba on va attendre jusqu'à quand tout aussi ça non single wana ou bien to ça la single ce qui est signé ndetoro déjà tout ça la moi ba live na ba landa pe na YouTube ouais c'est na matanga pe obeta déjà oui tout ça na matanga pe si to beta voilà ya famille to ba bengi no mo pe si no pe moi non déjà participation déjà ba matanga mais na yebi et ça la mila biso ba tout na biso ce qui conditionne na biso za nini oui to le ba ka conditionne na biso za le côté to ko beta to bi équipé beaucoup plus le la frère Tino vendre dans la province. Et c'est là qui quand tu sais qu'il y a des transports qu'on a yé bah faut dire transport on a yé tu y peux te bêti tu accompagner pe corps ti na libulu tant que tu connais tant que tu kende bah on se connaît qui touché voilà tu y vas tu to kena biso
te moi bapesa biso une enveloppe donc biso to s'attendait qu'il en côté mais là to kei les sous je crois 3 ou 4 jours après babengi biso les sous tango juste pas dans sous te quand famille baso matanga te quand famille tango ba yo qui sont qui gratuitement et ça les bango sous passe bakangi sous mbongo batindeli biso les sous OK moni sengo ya ko bambala musuke to sala ki na pas ma méthode qui peut être plus sur to kanza ki to senga OK c'est-à-dire ceux qui matanga vraiment batwabeta matanga tala bango ye bayemba ba kitoko na sivyo na yo ki banzembo kuto wana émission je pense que vous sepeli et est-ce que sans condition so ba yo solliciter no matanga vous non normalement to kina na biso sans condition na ba yo ba yebi na Paris sur ba bengi to kende to yembi après le reste donc condition plus car moko za transport pour na ndeko utaka musika voilà c'est ça la fête non ba bengi siminote hein te ba fête na no te lokwa mangamba ba covid avec makasi ba sala peine ba ndiko zonga donc mais sinon ba peine ya ba genre wana ezalaki ke papa ko 70 ans fallait boya ce qui makambo komi kimia en tout cas ezalaki belé on a tikancé là non c'est ba ndeko bolingi groupe oyo minkunga mia kintoa dibaya robeta bemba banzembo nyonso oyo ba cantique oyo ba kikongo boyengi banzembo biso oyo ba banzembo ya kala oyo isimba église bayemba kango yaka ko contacter bango ba ko robeta bazana Paris mais ceux qui ont appelé na province dans mboka msusu wande boko sur la pona tikine ba ko robeta au matanga au fête cérémonie nyonso bo sa vous êtes intéressé vous contacter bakoya ekozala malamu mingi maman Mati Kalufando maman Mati tala banzembo no linga yango banzembo bango yango yo papa Gilles pasteur Gilles Kalufando banzembo linga yango yo pasteur de la foi alela ba cantique pasteur de la foi et ça moi bien toujours qui malé mané na ko citer et ko travailler neti boye banzembo na mikili ya poto en France na ko travailler na Kinshasa wapi eleki et puis la difficulté ni beaucoup na kuna alors bon je ne sais pas quoi expliquer parce que c'est peu moi tango nazaki tena ebite ezolo kandeki ni pona kosala ma awa mais c'est vrai na poto na kotala déjà à la recherche enregistrement na poto na ebi peut-être ce qui pona ba pareil eza ya qualité ou quoi na kokota penza na côté wana te alors ça a facilité ça a un peu difficile et puis ba musicien ba yembi to ba to instrument na poto baza facilité le kola awa andeti bonde kwa uti musika se sacrifier aye donc après to tambola na molimo ya o pesi ozwaki na pamba o pesa pe na pamba mais poto ça compliqué pour faire déplacer un musicien eza faut ba moyens là faut que futa ticket faut que pesa ye mbongo bato ba sente boye ba guitariste boye na poto ouf donc tout le bâtiment bazana no pétrole OK à cause de la bêtine église ya bêtine na deuxième culte bêtine na troisième culte ya église wana longo azoki mambango kuna donc ceux qui boza ko libérer boye ba ki ako aotika bino parce que ba musicien baza vraiment facilité yango pona on sala ta groupe na mikili ya poto ba yindi basé belé les a facilité mais ko déplacer ba to bongo ils a passé et quelle est la place de la musique au sein de l'église ou bien au sein du pendant le culte déjà to yebi musique et pour sarabiso na mabondeli na contact na Nzambe na koyoka Nzambe et apesaka mitema na biso kozala na ba douleur na ba choc bala mususu on se plonger kaka na ba adoration au sentir paix moko ya cœur ezui esika mbala moko donc musique et accompagner biso ezala na mobembo mbala mususu kozala pena kozanga pongi musique et ko bercer yo
musique est un rôle de belé jouer dans la vie na biso. Vous voulez dire que c'est très important. Très très importante dans la vie. Quand on est église, tu es dans la vie na biso. Na bon moi na biso vraiment. Ouais. Ok. Maintenant que vous avez fait signe que nous devons citer et je ne sais pas quel est. Toi aussi c'est un loyembo, toi aussi c'est un loyembo. N'était ceux qui déjà te présenter bango. N'était ceux qui soit à moi le bago le va pas remarquer mon papa le vit. Allez-y. Merci d'abord pour la cause de Maloba. Les frères Dani Konde. Ouais. Les lots qui rencontrent Moko Mutuya parce que notre frère Tisson, au toujours na Awa, a un frère qui a évolué mingi na niveau musique chorale na Kin Awa, dès qu'il y a Moko Lobaki. Donc, Tolagi Penza, très jeune, donc Tobandaki Makambongo, ensemble, Yemba, qu'on cadré par-ci par-là. Tout passé dans mon moko vraiment, il y a ma lame. Donc, et c'est mon habitude, le bosso. Dès tout le monde qui est à niveau, il y a Paris, à continuer toujours au salon. Parce que tu as vu beaucoup de frères au Balongo na Kinshasa. Ah, bazala qui vraiment bayembi ma casse. Mettant bakomi na niveau Paris, alors cop ndé donc tant yembe za suite. Mais il y a tout le monde qui pense que même na niveau na ba réseaux sociaux, ba YouTube, tant mieux ça dans le bain il y a koyemba. Donc il est peut sa biso sentiment penza yango. Mais dès qu'il y a Komaki, Tanga Bengi, Tokutana, Thomas Kiangoui, il faut continuer à encourager notre frère. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment. Tu veux citer papa, oui, tu veux citer Nadio, mais à un moment donné, je pense qu'avant de voyager, ou bien après, la musique chorale, il y a un succès macabre. C'est une musique qui a des pommards de chez Kachala, Aseka Kolo, le gars qui pour bien. Après, tu as papa David, comme pasteur, David Bikoro. Tu as dit que tu as des choses et il y a qui n'a pas apport, tu as senti que tu as chorale, mais dans le style. Yoko zakana katika tofandi kaka na style oyo ya musique ya kala wana topé okomela ko toucher moi ba te bo déjà ngai avant konga mekinto te ki banze moto ngika to be ki banze moto ko yimba ensemble mais nazaki ko évoluer na chorale na musique vocale de bas âge na ngai ti lelo na ça il a toujours musique chorale to yebi bisonius tout na ba assemblée de Dieu na ba CBFC na ba Sebco comprendre bah eux sont dans la communauté eux sont dans la quartier ECC hein oui voilà ECC comprendre bisonius tout ça là plus ba musique chorale mais na quartier musique chorale tout ça pe na ba style belé ba tamso ba kinzamvoeti ba style uzaki ba groupe vocal ya ba kotek ceux qui ba koreza comprendre donc moi ba style ba lo lenga ba koyembela izaki ya mana mengana yeko sele mingi style to yeko yemba donc tete na biso avec groupe vocal à l'époque voilà au pena koloba après ko luta na la voix de Pentecôte na le kana groupe vocal protestant et le monde de konanga zali awa la joie moyete dont on a profité pour l'occasion de présenter hier zali grand frère il y a Tino Barosa dont je salue au Toyemba Ranaye awa yende grand frère naye et on a profité qu'à peine occasion que tel sabande côté na bango dans la cité té sœur Marie Lubanza Dieu na pesi mbote kuna na Paris papa boss na pesi mbote guitariste na biso Nzamba Salo Bola Mobele ndeko Clary yondo betaka mbunda nkolo Salo Bola Mobele apambola na mosala na mbunda na pesi mbote na yemoko ndeko Tino Barosa Nzamba Salo Bola Mobele et na bandeko nyonso oyo ba accompagner biso na mosala na bosa ni pété guitariste na biso ingénieur de son ou asaili biso ba programmation nyonso
kuna nzambe asala bolamu pe papa vashko asosutene biso mosala Vaslam titre boye bango d'ici là mais en tout cas ce qui te qui makambozo qui est déjà moi noki na ebité ewo benate de toutes les façons il ko yaka pa na yo o lobela ngoka na siko atata zana musika et ça bien vraiment mais il faut contacter papa Tizo donc beaucoup bien biso numéro to pesa bino réseaux sociaux place au chat vidéo mingi wapi voilà so ba lingi balanda biso pe na YouTube il y a groupe ezali Tizon Tsumbu donc sur le Tizon Tsumbu au Romona sur le na Facebook na biso il y a Tizon Tsumbu toujours au Romona biso kuna olinga mikunga mama mati kalufando na bien yebo mwaza motema papa Gilles beta Tizon Tsumbu ozabanzembo ngana benga ba kantique minkunga Mwankitwa diozwa yango banzembo ya kitoko tosepelana yango surtout bana KDC bana ECC nyonso banzembo yango oyo basenga sinke tokomna suka merci Nathan Kifuta merci ya Trésor Ntingi merci papa Doudou et Yumu Oazana montage to aussi ça nzembo ni vokulendi sala saluki kineneko tu bati tonde le dimulai trop disons que comme mulai moi au muto comme les autres vokulendi sala saluki kineneko lingoloba tolo bana lingala comme ça comme atamso facile voilà soki okwa ko sala likamba munene te salata ya mukie pona nzambe wana aso ya munene ko kate salata ya mukie waza fidèle dans côté la frère Rabina kokite mais na salata ki protocole c'est ça voilà c'est ça na pangusa tabakiti ya église so ipe ko bimsa ba album o kokite salata single neti papa Tizon mais titre ezo bimana te to zo kalate to sepeli déjà banzembo ngoto yo kalumbo oyo. Et c'est perception. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mahat, à l'homme de la foi. Merci à Fiston Bastien de FB International. Merci à notre Père Nyons. Ouaba Fantik Naraba. Bana notre Père Bissoye. Voilà. Allons-y avec cette chanson. C'est par ici que nous allons mettre un point final à cette émission. Et Bonzambe Pemisala. On a reçu pour vous Papa Tizon. Il est venu de l'Europe, précisément de Paris, là où il évolue. Et Azoyem Babanzembo Oyo. Azozong Sabiso. Ana Bosen Gotoune. Papa Zozenzi Tapa Betenzembo Moko. Yamikunga Yakala. Prochainement, c'est au souhait on va retourner aussi. Donc comme moi sur l'émission la biso to landi le yembo bon ngala no écoute imba asi. La possibilité la clavériste na biso Arnaud Kolo Salobola Mwebele. La bossa lioté. Maman Sanga Formosa Botebele. Vokulendi sala salukia kinemeko. Yonto salu toma salakyo natamwinda konzo kuna kukwayitama Pulu kya kukesesa Pulu kya kukesesa Pulu kya kukesesa Kesesa Tina voya milange sonda Pulu kya kukesesa Mama, c'est ça, c'est ça, c'est la voix qui l'a son rayon, c'est ça. Salisa, Ulu Kapuke Sesa, Ulu Kapuke Sesa, Ulu Kapuke Sesa, Sesa, Oya Pina Songa yo, Ulu Kapuke Sesa, Ye Tata, Ulu Kapuke Sesa. C'est ça, oya via que son gallo, yakuke c'est ça. Côté
na mama Virginie Mawete, bote na majwa, bote na mama Sophie. Kisisa oyandira ngesongayo furu ya kujezesa.